Mbote mingi balandi na ngai ya anti-stress TV. Bonjour, bonsoir, nabino, ça dépend ya ngonga oyo kolanda. Mama kulutu na dine lese oya panjara nteke malamu moko se ya moninga oya manyola kana molai pe na mozindo na en tout cas mbote na bino isika ezwami bino vraiment soki na ngaba na émission na ngami na préféré ami ko balana no kopesa mbote to be ba remerciement et pas eno abenge na kombo ya anti-stress TV. Pardon, bon la bien pe anti-stress hein, donc mon JMK Jean-Marie Kaya voilà depuis Paris en tout cas mambote na yango wana esika ezami mambote wa bonjour na belé mon boss aussi JMK Jean-Marie Kaya en tout cas merci pour la opportunité on sera toujours maman kulu tunadine et laisser oyo lelo yo ako manyola kala molai pe na mozindo na yango na kolubaka moko se moninga mingi ba conseil na yo mingi osala ke na sala ngadina na lo femme forte toujours pour na yo en tout cas merci bonso papa na ngai Jean-Marie Kaya JMK depuis Paris en tout cas merci beaucoup à Demero Kidimbo mon grand frère chéri depuis Paris ba bengi na komba Fretas Kidimbo ma sœur chérie depuis Paris aussi Francine Kababia na ngai elanga ngo na kobeta BCT la posta lilo ça ya ngana et ça na toujours grande dame Francine Kababia depuis Turquie en tout cas mambote non on a gros bisous en tout cas bilenge basi bozana a bo na première rangée parce que maman comment tu as dit laisser alinga le en tout cas lelo na mana analyse moko ya sengote vraiment analyse moko ya moi passi en tant que maman en tant que sœur en tant que ndeko mwasi na ko manuela molai pe na mozindo na ngopona côté ya bilenge basi topé ba maman voilà. Maman, vous allez voir la première rangée. Quand la maman, il faut battre 100 ans, 80 ans, 90 ans, combien 50 ans, non? Quand on a 20 ans, on a maman. Quand on a 18 ans, on a maman. Moi, surtout, à la maman, surtout. So, comme toujours, dans l'âge, il y a comme ça, on a des choses, on a toujours toli. On a des choses, on a toli. Malé, si on a l'éducation, on a des choses, on a des images, on a des miroirs, on a des choses, maman. So ça qui constant même ma foyer même ma couple so de loboti moi na yo à côté na makato mama longa te papa ba longa ni moi na yo mais ce qui moi na bongi c'est ma fille c'est mon fils batata na biso moi na o ba lukela biso alors biso maman to na droit ya reposer sur éducation ya bana to na droit ya reposer sur éducation na bango vraiment en tout cas donc tant que tu ndaka bana na ba classe ezalaka na moté quelqu'un kotanga oui eza pona kotanga mais pe faut côté ya kamwana OK pona kaka pona kotanga OK kaka pona kotanga OK te pona koluka ba problème OK te pona osala bekiri OK te pona osala non na beta bino di solo moko tonga na zokola na âge ya wa bon tona ina na ba 6e primaire hein voilà non tanga na école mo na limité on suppose to bo terminer grandir ma telle fikina na tanga na école mon la limité non officiel à l'époque tout de pas américain zaki fille garçon alors ton a côté classe ton a garçon mo boye zaki bon na ko bande ande ko mone ko konza salmomba atolo bakata lo bisa ko banga note ato éviter ba problème akoluke problème bien aimé akoluke problème ba façon nyonso garçon en tout cas na éviter pourquoi matake payer leader garçon a dosa ba fille boy surtout ba fille so liya ko makombo na hotel na bava ko simimela 1000 francs à l'époque za imbo rebelle ya so rebelle en hotel en tout cas on a un problème parce que quand tu mets la comprendre qui yé na da système so na yé na ngama ba camarade te na lokola na koti na salle boy bonjour ici na la deuxième rangée mais au moins là que garçon au déranger te na la ba camarade te mon surtout quand comme le na bava bon ben on tourner na messier à l'époque on a vu au tien boy nguba tien boy a vu maître ni noa so na bosen comme non abeto pa parce que bon ngata ba beto bongo o yeba likambo yo sali mais non ba beto parce que na déranger que lui non mérité chicoto mais au déranger te na beti lelo ko mina baba lobi na baba ni on changer dans la place on va na ba suka on va na ba suka pour éviter kaka comme la baka na baba ngabon bala musaka na mingi mbala musaka na mingi penza mbala musaka na mingi ni yango boyengo hein
Comment on qui mingi comme ça ma zo baté wala ba parents nga batinga la classe maman nga te que dans nos classes qui ko munda te que ni tanga OK bon be kiri te na boya ki na be kiri mais bazo luka nga na problème ya autant to tinda ba na ba classe il faut payer conversation donc même na spiritualité au tini mo na classe o tikali mama tanga bolongo la nzambe moi na nga tuka na be evaité nzambe moi na kuta baninga na be tata ba ko ya faire yimba bazo balonga été ko prier peut suppliquer là bana pays important oui ko éduquer moi na oui mais côté après moi na oui mais tant peu moi la zate faut prier aussi pour na ye c'est ça est le mot vraiment bien alors akoma comme on a na bava si na bino trop c'est trop tout pena garçon pena lelo awoye banga pesa parce que kanda ta basifika réclé na banda ko finga ye na finga ye amor na finga ye na ndemo ma sécurité abi petit yo fini nga rendez-vous na terrain masamba comme si la rabonde to kola surtout soki to bongo bunda rendez-vous ya na terrain masamba ngo sikoyo okuta na rabi ngo te kuta bana malula bana masamba bango moko bana ya mamio bana lycée tiniweni bana ya lycée pona libala EPL wana na côté à commune wana to kuta na ba école zinga za to kuta ni ebele wana siko be kiri mo bunda masole na classe rendez-vous na terrain masamba à l'époque terrain masamba na zelu ezaka na zelu moko na ebiso zelu donc aujourd'hui ata makono bi comprendre to dinda surtout ba 12 heures ko moya makasa parce que zelu ne comme ko moto to ndo mundaka bon yo sakananga rendez-vous na terrain masamba na muy trop bunda quoi trop bunda pour na lembaki nzamba côté la ba innocent ba ko sa binoté nzamba là toujours derrière ba ba innocent ba côté la ba toujours malgré notre monoko wana mais na force on a garçon na tout to voilà ensuite le même âge mais il y a des mobile quand même puis il y a un peu lancé quoi voilà rendez-vous na terrain parce que bika ba classe de bazala rati moko ayipa na laisse ko banga te alekisi boniko ko banga te tshele no akibe pani ne beteza muno ko bika bakasa songi ba epa na ba tiki songi ba ke pani tiki songi enfin malgré le temps nous remena santé on te mêler nanga pamboé ba siffler voilà balangi terrain masamba to tshele mulungu kandi le pindawana il est temps d'aller à la maison. Papa et maman nous il est temps d'aller à la maison. Gauche, droite, idée. Gauche, droite, tout le monde. Ouais, on ça la bongo. Monter mais mon esprit est pote. To comme na terrain masamba ou ce qu'on a mon panzi on a pour les bayamo va nous changer mbongo baya na biso et ba grand frère quoi bayamo va nous changer mbongo mon panzi wana voilà donc c'est un peu ça votre mbongo va pas changer va quand belle va changer to kompe wana yesko alongoli po petit na beto salité ce qu'on t'a ndoko la nene ndoko la munene boule on a eu poussé ndoko la munene penza parce qu'on a dit boule baloto molanga boule maintenant to komi kuna ba tracer munde na katikati ye mpandi onga mpandi arbitre na kati atombolize lo mabo mbala chebo so ye popolo na kanda poli po ngape na popoli petit no yo kisko ba classe batondi nakanya ngala longola ni ketch ni elamba ni nakanya bona ta ya longola ketch alongola chemise alongoli single ateka na kilote azongi skosima aïe pat abetanga pat bien aimé les histoire vraie azuka makolo ni la benza na vandela ye tumbesi abunda na ite kuna makofi obomanga ya na vandela e kaka boy kona ndoko la boule munene kilo wapi na vandela e bandaka na vandela e wana asala bonaka na pikla so anso ko raisonner sikoyo kuba o bande ko betanga na classe
Oyo, azaki innocent, ne faire déranger, t'es en bétanga, parce que zélo wana moto, non tchè na tolo, non tchè na zolo, non tchè na matoi, non tchè na miso, la pembe, a commis rouge. Ce que t'as bon, on a moto ganga. C'est qui va mettre bana classe ba boyi ko tombola boko bunda le so bato no changer bon na ngambo ba changer mo ba yemba ngwa ya tombolinga boy tena mpanzi Yesu moi c'est abeti yo moi c'est abeti yo ngala beta peto bo bunda la mutu yo zo lela moi c'est abeti moi c'est abeti ce qu'on lobby na mo ce qu'on a dit tabakaboli biso sili ya ke na pena ke lobby no ce qu'on a ya classe retard ba no ba koti na kota kana sa les taka na beta siko nani mwana classe auto banga ka salle ma bidiane na biso Jérémie Deka ma fille contre la garçon nanga lo bani je par là et Nicolas ba que non innocence TP et bunde la notre rôle vous voyez un peu ngana kene na kotanga na boy na ngabitumba na boy na ngabekiri na boy na ngana bona mais alukanga kaka alukanga kaka pour kaka alukanga kaka vous comprenez alukanga kaka et après comme il va devoir kanga ba candidater et là moi ba une semaine 2 semaines après il s'en va que non il laissé aux gens de et puis donc comprendre que non là on sera dans le quartier moko pour maman biso a noté ka mapa na motel fiki na venir user na coin bango ba ibana ya venir boboto biso to va na ndano to longwe ndano to yokota uizeli kana coin wana maintenant chusu also mapa na coin amoni ngaba mama so na coin na zo tshela mama so map les bona ma lipa mando so mbabe oh ma mari elle est dans le monde na yo abi vous avez des kona donc tu as ko lobana na traduire na to ko ba rando parce que oza bande kona ma tu as ko lobana te comment ba pire to gena ne ka sinzela ma to zonga nzela mo to ya bana boboto ngala bana uizeli vous comprenez le ko ba que non innocence TP et bunde la ramoto to tinda bana classe T pour na ko bunda tant tinda mo na classe yo mama na simatika la sani bunda bonde pour la mwana ngaki kotanga ki koluka bekili taki ko bunda te soki molimo mabe ko luka e ya vers yenza me nga confondre ye ndame nga longisa ye nkolo na pesi exemple le solo pourquoi toi nanu moi extrait toi non extrait à image moko bana Montréal de donner ande kana ko pesa sino moi extrait à image moko o bana bakene ba classe kotanga ba komi kuna na kotanga kuna ma monsieur komi pona ni ba kotana na bekiri et ça li pe na passe tala bana oyo ba yeba ke moninga bango kokufa ba o tout wana baza sima bango bazo filmer bazo tinda ye wana sala bango tout bakangami oh mais tribunal d'enfant ba salon pour l'année yo aso ko so za mini ande ba kangote o kangama OK pour ça be prison tribunal d'enfant ezali faut côté ya bana mwana wa bena ndako bango na tongo na ke classe maman na yazo c'est la mwana bazo c'est le mwana e bébé bozo na place nanga en tant que maman na minute aza wapi mama oyo na minute azo vivre ndenge nini mama oyo na minute vivre na suki tant mo sope taka mwana moko selfie na unique suta ndenge mwana ke likolanga biloko to tindaka bango te na classe biso ba boti to tindaka bana na classe pour que osala makambo wana ke osala kuna lelo azongi ndaka malimi yake ndaki mwana normal bazongi ebebe pasi pe ma bien aimé il aimé ça passer du Cambodge et ça lui passe quand tant que parents na qui passe bilenge basi bana bazaka ya biso ba maman papa oui mais maman ne a gérer la famille tant otika na ndako otika te potika ozala distract na ba TikTok poza distract na ba maman ezanga tina na ba série ozawa na maman kaka pona kolambela bana balia batonda te mais ozape wana pe pona kolandela suivi ya bana même la santé l'éducation et la spiritualité kaka mabolongo na yo mama kaka mabolongo na nzambe nzambe apesinga mobali oyo kolo sunga mobali na ngai pesa longue vie pesa sumakasi nzambe bana oyo pesi ngai pesa bango sagesse intelligence
longola bango musika na bango baninga ya mabe ata bango bakokima bango baninga mabe ça peut dégoût kati na bango baya vers bana ngai te nkolo na biso akufa matoi te bien aimé nkolo na biso matoi na ye kufa te ayokaka pa salaka ayokaka pe salaka jamais yo moboti mwana asenge olili po pesa ye libanga ibongo boni nkolo akela biso o atondisa bina bolingo o ye moko nde amour o yo mwana ye osengi nkolo asala te papa pesaka ntango mosusu oyo tokosengaka tokozwaka te ntango mosusu mpe tozosenga mabe mpe balole nini ya kosenga to balole nini ya kobondela faut protéger bana biso bien aimé biso tokosalinga mawa mwana azongi ebembe mabembe na ndako bango bien azongi parce que bakopesa mama na ye sango bakobanga na ndenge nini mwasi oyo esika azali siko aza ndenge nini mwana azongi ebembe bien aimé mwana azongi ebembe faut que kobatela bana faut que encadrer bana spirituellement pe physiquement mwana ta kola ezaka mwana kolembaka mwana wana batoli te ona moni mama mo bakoloba bi nakokisi 20 ans da jeune fille asala mwana asala nakobabalanga na 18 ans ide akolisi mama baosala azoyeba mama yo monaka moi liboso na ye wana expérience avike ye ata kokisi 60 ans yo oza mama na ye yo koki kolemba mwana na ona toli te oyo kolemba kobondela mpona mwana toza mama longola badistraction inutile oyo nkolo apesi biso na maboko soki tobatela malamu te okosamba oyo nkolo apesi parce bana na bango te balukaki baya yo nde olukaki bango nkolo apesi yo soki oyebi koencadre bana na malamu te mama nango kosamba epa nkolo bafazer tu baya libanda oyo baboti na bango bakosamba parce que oza na droit en tant que mama ya kolite pour l'éducation ya mwana na yo oui mwana koleka na mutu te bongo nkolo apesaki yo mwana wana aza makasi ana nguya likola bilimo nyonso akopesa oyo oza posa na yo akosala tomona bamagicien minene babongola mitema tomona banganga basoloka bato ya skisi ya bandoki babandi basasin bamiyibi bakuluna babongola mitema bongo comportement mwana na yo kaka nde okobanga yebisaka nzambe nkolo nini opesanga mwana oyo yo tosala motema ya mutu yo nebi motema ya mutu koleka mutu ye moko nkolo na ngai ebi nga koleka nga moko changer ana posa mwana nga changer lelaka bondelaka jour et nuit nkolo akoyanola uzala te kapa distraction inutile TikTok ekeye ezongi non bakoyiba yo bana kaka boye likola ba distraction olala baki mwana akufi pour maman tu es distraite. Faut veiller l'éducation à bana, faut veiller physiquement, spirituellement, maman. Vous voyez un peu. Et moi ça zombie si mon n'est pas en colo, mais à l'ombre de ma botte naïe, à ma colonie me bali ma boque me bali. À son guébé, à son guébé. Maman te va éduquer bana. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Fidèle Namato anti-stress aussi. En tout cas, moi vu que l'image est un peu bien en tant que maman, entre Salenga côté bien, MPT mais Salenga de bien en tant que maman. En tout cas, vraiment, la Suki Awa, vraiment la Suki Awa, la chité vraiment l'émission en live. Merci beaucoup. Tout le monde a Kambala Sima, la Suki. Bisous, bye.